Ouais, bandeko bokoto to solo là. Ah ouais, bokoto to solo makambo mboka. Bandeko bokoto to za makambo important o il faut to communiquer na peuple na biso. Pour tokoki jamais kotika peuple na biso a continuer kozala manipuler na bato oyo bazala mauvaise intention par rapport à mabele na biso. Merci na bandeko to bazokota biso, bazokota bandeko nyonso bazolanda biso. Na kosenga na bonne volonté na bino, bo partager message pour ekende bandeko. Eza nango simple, eza ka volonté kaka, soko lingi ndeko na ngai ke bandeko na biso ba bénéficier na information oyo. Au partager ko sala bien parce que ce n'est pas donné à tout le monde pour asa la volonté de partager ou bien à koloba. Comme yo lobakate ou kolobate, nous avons makasi à partager ndeko na Blanchard Ngoyi Mindangi, merci en tout cas Midangi. En tout cas merci mingi ndeko na ngai courage na yope. Partager ko sala bien ndeko na Blanchard Ngoyi Midangi. Bandeko na yeli susuka pona mboka. Pour peuple na biso aza okufa plus na ignorance na manipulation ya ba politiciens parce que na mboka na bino wana batutu bakoma kaka ba idolâtre, batutu bakoma kaka bato ba jalelo. Mutu moko te oyo akotelema aloba ke non na idée oyo mutu alobi da discours boy. Na moni maladi moko uti ko kweya depuis ka Félix asali discours na yewana. Maladi moko kwei il faut to sangana to défendre nano mabele. Il faut to telema to défendre nano mabele to longola ba divergence na biso. Non. Non. Ndeko langai. Il faut oyeba oso sangana nani po bundisa nani. Parce que muto azana mayele, il faut oyeba oza ko sangana nani po obundisa nani. Ezate kaka ndenge bomoni président na bino apesi discours moko soki bolingi na senge pa na bato o tout bazaka na présence d'esprit. Kanga miso. Tia discours ya Félix banda koyoka yango okomona ke eza na esprit te. Message na ye aza kolobango par complaisant alobaka kapo boyoka mais soki okangi okomona ke eza na présence ya esprit te mutazo loba avec conviction o eza ko pousser même peuple à téléma ou bien à se mobiliser. Ezate. Saran Tumba, merci, partagez ko sala bien. Message na eza vide. Eza na présence d'esprit, eza na kati ya message na été. Ozomona ke ce monsieur c'était un aventurier escroc avec message de manipulation. Tete la tétoise, beau partager bande ko sala nga bien. Kanga miso ndeko na ngai, zuwa discours ya président na bino, banda koyoka ye okoyoka ke mutoyo aza koloba alobi mais message na eza na esprit te parce que message eza na esprit ya ngomona yango de convaincre ka mutu ke convaincre yo po osala makambo alobi lo sako mingi en tout cas la tétoise merci en tout cas tete la tétoise eza na message eza te bosengi bato basangana mais ko sangana na nani et pour faire quoi au juste? Boye bisabiso ke to sengi pona monike ba mususu pe ba komi ko benga bato il faut ko sangana pona ko soutenir FRDC. Oh, yo ko soutenir FRDC na nini? Na mbongo na masasi na nini? Wenge ute ko soutenir wenge ute ko soutenir FRDC kala mingi te. Soutien oyo basala ki wana. Tomona ki ba soutien gouvernement bimisi $500,000 pour epesa ba wenge ba soutenir nani FRDC suka nango ba beti concert mbongo ba koti ba dépenser gouvernement bimisi 500,000 mais ba kokoti sa boye rentabilité ba sali ata $120,000 te. Ba sali même $120,000 te. Yo mutoza kotelema make to soutenir gouvernement nani pour FRDC. Oza soda oko soutenir na masasi soki na mbongo oza na mbongo boni oyo lobi ke oko soutenir na mbongo boni entre temps kuna toza koyoka ba somme ba 200 millions ba 500 millions ba 58 millions eza ko bunga
Au moins, on se poser la question, mbongo oye bukanga ba 500 millions, ba 800 millions, ba ezo bunga, comment armée basa ko soutenir yango te, mais tozo ko yoka ba soma menene bunga. Ba soma yango pe menene bunga ka ba kanga ka mutute. To boyi manipulation wana ou bien ko ya ko yibse ke to sangana. Biso to ko sangana na mutute. Il faut to tika mutu na responsabilité na assumer yango. Mabelo wana eza ya biso. Comme ezana bato ba s'engagaki ba accord na ba Rwandais ba continuer na accord na bango moko ba bunda na ba Rwandais boko ya ko manipuler bandeko omoni soki mutu abongisa ka Mercedes marque tout ya Mercedes oko memela ye ako réparer yango sans problème parce que ayebi marque nini système ya ba allemand marque tout ya ba allemand akoyeba yango parce que chaque pays, chaque marque ezaka na modèle nango. Donc un mécanicien oyo azana maîtrise ya ba marque ya ba allemand soko memi kaka o memi soki na biti soki Audi eza soki ya ba allemand Mercedes ou bien Smart soko memi lié kaka yebi déjà que marque ya ba allemand bazaka na pièce boye nde ekufaka eza lokola biso. Tango Chilombo pesi discours na ye, toza na capacité à décoder déjà musala na ye eloko nini oya lingi ya sala. Omoni discours a oti ko sala. Un, eza vide, il n'y a pas l'esprit. Deux, eza discours ya manipulation. Même geste, même acte oya sala ki na omoni tellement na otanga pona loba ba message mosubo koma. Même comportement na ye oyo asalaki na Genève. Merci mingi. La loi moko eleki wana. Sarah dot na moni pe bande kotelema ba message ezali. Bon, boli bisana se concentrer après na otanga ba kombo na bino. Même comportement oyo asalaki yango na Genève. Na kati ya nini ya Ilalamuka. Azana baninga, bayokani, basigné, abimi. Alobi que les changements, c'est Martin Fayoulou. Il avait accepté. Negi basalaki ba élection na bango. Mais kaka le même moutouana, atiki ba biloko ba signaki bango tuna bato ya Lamuka, ba acceptaki ke batia Martin Fayoulou liboso. Ake atangeli biso note. Bola nanga bien. Tomona Félix atangi note. Abengi bato ya RFI. Aza kotanga koma base na ye eboyi. Base eboyi. Wana déjà ezali modalité ya fonctionnement na ye. Akei amonike esimbite azongeli aye koyebisa peuple. Peuple botelema bobo eloko oyo. Yango aba sali lisusu. Akei na M23 na ba Kagame na Museveni azongeli amoni kuna pété esimbite azongeli bino koya ko yibise ke to sangana to défendre mabele mobilisation générale pona ko bondisa nani mobilisation générale pona ko bondisa nani avant o mema bato ba accompagner na bitumba yebise to bondisa nani peuple zairwa muto manipulé binote na moni bandeko nanga ya est déjà ba komi ko sala enrôlement naza koya na ba komi ko sa enrôler pona okende na bitumba bolingi bo bunda na nani na mundu kinini tango bozomo na ke bandeko bango moko bazolo ba ke pouvoir oyo za ya biso bino bandeko nanga ya est ozo kende ko kota na armée olingi osa okoma chera kano bati ayo liboso kende ko kufa Félix azo batela bandeko na ya baluba azo batela famille na ye propre mais atinda bino na front ba oyo balobaki ke nini soki bosakani toko sopa manduki nini eza bato ya nini ya IDPS mais Félix sopa manduki na bato ya IDPS ya limité sopa manduki Félix oza besoin mobilisation te sopa manduki bato ya IDPS babande ko senga bo sopa manduki eza inutile ya kosala appel na peuple oyo ali akelo côté a bénéficier na pouvoir note peuple aza ko se retrouver na pouvoir na ote Félix bato o baza ko se retrouver na pouvoir na eza baluba bango il faut baza na premier plan ya ko défendre pouvoir na bango eza peuple zairwa te
Peuple da ko défendre na nini? Ya mai opesi bango, ya courant, ya nini, ya sécurité. Dès lelo oibandi koya na discours ya kotia peuple liboso, peuple a se mobiliser pour la guerre. Guerre wana nani a provoqué ango. Yo mutoke ko signer na ba Rwandais. Ce qui lelo ba Rwandais baza mutu makasi wana eza yo Félix mutoke ko pia bango ba Kagame wana baza lelo na monoko ko loba devant peuple parce que Kagame déjà mona ki déjà Tshisekedi ni kana Kabila déjà ça qui contre mur. Le greffier international, merci en tout cas. Losako. Bandeko. Na lingi na ya na pièce contre pièce. Pona ko yebisa bino ke biso toko manifester toko marcher te pona makambo soutien au FRDC toko marcher te. Toko marcher te parce que marche na biso ko apporter rien et loko ko apporter na FRDC eza mbongo. Mbongo oyo bango ba yibaka ba millions. Caméra yiba soki combien de millions. Félix a été ko détourner mbongo oyo ya ba ram. Mbongo wana de ba pesa FRDC a besoin de soutien na bino, a besoin de marche na bino te. Marche na bino ça va apporter combien? Par rapport à ba millions tozo ka caméra zo Félix na caméra bazo ba 500 millions, ba 800 millions, ba 85 millions, ba 50 millions. Marche na yo oyo na soutien na ko apporter. FRDC a besoin de mbongo. Aza besoin ya kolongola ba infiltré na kati ya armée. Aza besoin ba aventure na bino te. Na lingi na ya na pièce contre pièce ya kolakisa bino ke pouvoir oyo ya Félix, il faut ezala défendu par Baluba. Il faut ezala défendu par Baluba na premier plan. Chéri le commando, Losako. Il faut ezala défendu par Baluba. Pas koya kozwa bato kaka boye. Après avoir escroqué ba Rwandais na ba accord bidon, ozo kende ko signer makambo ya nation na ndenge na yo o bato ba yebite yo lingi okende okotsa mboli pasa courage merci en tout cas ndwana. To landa pièce contre pièce ya bande ko boyo kalisusu orgueil ya bande ko ya Baluba o ba komi ko senga lelo to yokana to sangana. Pièce contre pièce parce que mikolo to ko bando kundula kaka o eza ya kala likambo eza te. Biso mémoire eza ya éléphant. Tobosa na kate. Biso tobosa na kate. Obomaki toza mémoire ya mostiki te. Bolanda ndeko ya mwasi. Bolanda Bolanda orgueil ya bato yo bazoluka lelo. Biso na bango to sangana. Bolimbisa ngai. Maman va violer qui est pour bota. Mais tu viens parler là sur la place. C'est un photo là. Moi, atena okakate. Tabato est bazaka munoko Et pas la bino kuna bazo violer basi yo kuto kozande kozande kozala. Maman va violer qui est pour bota. Mais tu viens parler là sur la place. Est vraiment pourquoi ça va nous quitter. Hein? Mais vous êtes les premiers à l'ouvrir. Vous ouvrez et vos fesses et vos bouches. Trésor Emmanuel Mwenimali. Talamuku, c'est le quoi le nye asuka. Trésor Emmanuel Mwenimali. Mbwali Dobi. Ta oyo. Ose longi mabe unzambe na nani poza muto alamuka ite longi mabe nyama kutu bazana tusemi katala yi oza elongi mabe villageois tala et puis nzambe na ngasala ka peinture donc oza no musufa donc na ko engager peyo na futi peyo mais oza munoko mbua mwana nyama imbécile. Yo trésor mwenye mali yo na kola te sanke na finga bino stu na sili sabio na pajwa. Yo trésor Emmanuel mwenye mali muto este mbua et pas ya bino boza na guerre bazo violer bato. Omoni bino ya mwana boza mitu edoka parce ba mama bino ba viola bango bino moko coronavirus bino moko viol bino moko ebola bino moko ba def na lu bino finalement boss bakwa ko bete la rapport à chambre na apela katanga o moni ke na fingi kotier a ke déposer plainte na aéroport na DGM bakanga na DGM je suis encore au katanga mbwa nyama imbécile
Encore bato est baza minoko moko d'abord boza mikuse boza bilongi mabe. Bon, Bénédicte Papé dit bon, je pense que Boyoki, bando tous à nos réalistes. Tous les réalistes. Bota la moisson. Nangai vraiment. Nga mwana mbali. Bota la ye bien. Nanga mwana mbali. Nanya za kitoko. Bota la ye bien. Oyo parce que ngana muto a est. Bota la ye nangai nani oyo penza aza momuke mutotali boyazo dégager quelque chose. Bino moko bo juger muto azo finga bato. Bato ya est. Ba bota mina ba viol. Lelo bokomi ko sala appel na bato ya est. Oyo bo fingi bango bazo violer bango baza bilongi mabe bazo boma bango. Peuple zairwa. Biso to bande webisa ke boko suka. Kaka le même mwasi oyo. Tozo kende na ye pièce contre pièce. Bandeko. Mwasi oyo bon ba finga mwasi te. Mais ngana zo pièce contre pièce. Bozo ata photo na nga mwana mbali. Nazana elongi ya mwana semi. Bo compare na mwasi oyo penza ya zo finga bata S na kitoko. Ya lekiba sa kitoko. Ngana no mobali kinga na yeka katokota na marché. Balo baki ba opona nani. Muto azo finga batu bilongi mabe. Ba mama na biso tondimi. To boy na biso te. Ba violer ba mama na biso tondimi. Ba na ba mosusu ba botami na se ba viol. To boy na biso tondimi. Tondimi ango. Pona amour ya mabele tozana ango biso bata est. Toza ko bunda pona kaka ikongola za ini. Lelo peuple wana za debo za ko bunda. Bato ya est to boy na biso te finga na yo. Loba na yo ndenge ba violer. Non, eza promete. Soki eza ke ba mama na biso bazo kende ko luka ba viol na makasi likambo eza te. Mais soki eza na ba engagement oyo bolole ya mokizengi ya ndeko na bino wana mongol azo kende kozwa. Lelo bino bokomi ko fingela biso ba mama na biso ya est. Na kozongisa yango lisusu bandeko parce que biso mémoire il faut ça il faut tola musabino to isake awa tokosangana na mutu te toko marcher te pona ko marcher o soutien na FRDC soutien FRDC zate fait FRDC a besoin ya mbongo gouvernement eza na mbongo ba détourner Félix azwa ka 2 millions de dollars par mois Kabila 680 millions ba kata ba salaire na bango wana ba futa FRDC awa toko marcher te o to sangana na banani na banani to sangana to marcher pourquoi bitumbana nani na allié à Félix Kagame aza allié fiable nanya yebisa biso mot fiable ce n'est pas Félix après avoir kokende kuna a signé ba accord a monique ba accord wana peuple a comprendre ekangi na kingo Félix il a commis kozonga kaka ndenge asalaki na Genève après avoir ko dribbler nini lamuka alobi ke base décider mbalo alingi okose la peuple ke peuple boyi ba accord non Félix il faut respecter ba accord ya batuana muto ya fingi biso bato ya est ba mama na biso likambo ezate mais ngai na mwana mbali na zino bamba cité naza mwana mobali soki balingi ba comparer elongi oya yo mama oyo bino baluba to ebike boza kitoko boleki basi nyonso mais na bato nyonso o baza na Congo bakoleka bata est mais yo te mama bana comprendre mama bana yo te ngana no mobali ndenge naza boy na bendi nano botete na bendi nano botete en tout cas yo kolekanga te na elongi opeza na ozo monawa okolekanga ta mukete mama bana bandeko bolimbisa
Bato, il faut qu'on réponde à bango na pièce contre pièce. Bolimbisanga, c'est comme ça. Bandeko, ba mama botala ilongi ngana na mwana mwasi. Botala nano, bo comparer nano, ngana mwana mbali, naza photocopie mwana semi. Mwana mbali na vie, il faut pas abogar, il faut aviner pour basi ya kitoko balinga ye. Mais yé vraiment, na ndenge esprit a bien bandeko na ngai botala, mwasi oyo, soki aza penza, mwasi oyo akofinga bato elongi mabe. Bandeko na ngai. Botala, mwasi oyo akofinga bato elongi mabe. Botala ngai botia nga na kote ya mwana semi kwa. Comprendre? Ngai mwana mbali, botala nga na ye. Muto akofinga bato ki bato este baza bilongi mabe, to botama na se ba viol. Mais to botama na se ba viol, mais toza na esprit. Tozo continuer kana mwasi oyo na lukaye, boyo kaye sikoyo na ba biloko azoloba. Parce que biso esa pièce contre pièce awa to ko soutenir mutu te bokenda ki biloko na bino boko sukisa yango bino moko. Comprendre? Boko sukisa yango bino moko mutu akoya ko soutenir mutu awa azate. Oh to soutenir eza unité nationale ya mboka ezate. Ezate bandeko na ngai. Soki bino ba engagement wana bozwaki ezaki pona intérêt ya baluba boko kende ko. Tala siko bato ya fingi. Bato babundiraka est et bato baso bota manase ba viol. Botala bangwana batelemi. Pona ko telema mobilisation pona appel ya président na bango abengisi appel. Bato botelema to sangana to bundira mabele. Bato ya fingi babota minase ya viol. Bato ya est bilongi mabe. Kuna na mboka na bino kuna ba viol kaka. Omoni bato yango ne balingi mabele. Bangwana batelemi balobi bazo kende bakota armée po babunda po Félix auti ko sala appel. Où sont les baluba o babimi lokola bango? Bola kisabiso baluba o babimi. Bando ne makambo na tunda ka makambo mususu ya ko tuna nanya de vieja mama Marti bolo o déconner. Babilo ka boyinga pe na répliquer na beta. Na beta. Pour ngali ba strata des ali. Pour ceux qui n'ont pas bêta, ils vont ganga lisusu. Tango zo ya ko finga bato oyo baza ko se sacrifier lokola peuple na biso ya est. Ba depuis ça fait ce qui 25 ans baza ko boma bango po ba boy ko céder. Mais bino baluba beaucoup fina elo côté mais bo céder likolo anzala bote ki mabele. Bote ki mabele bino le baluba. Bato pamba, bato pasi. Bokimi nzala pa na bino. Est-ce que moni bande kwa esto bakimi nzala? Na nzala. Na masasi. Baza toujours baza kose baza lobaki baza toujours ba congolais. Bazaïrois comme on le dit nous les Zaïrois. Hein? Baza toujours bazaïrois. Hein? Na mbanzala, na masasi. Ba trahir mabele na bangote mais bino likolo ya nzala bo trahir mabele na bino bo teki mabele na bino bo kimi mabele na bino bino batalimbwa bato pamba balia bato pass na okende na bino bongo ngana okende na bino bongo soki bato mususu bakokende na bino ba logique ngana okende na bino bongo bandeko bozela na oluka pièce contre pièce bolanda siko mwasi yango. Awa tu ko finga bata est. Comme bango baliaka mbwa babosa na makambo balobaki. Bolanda ye. Awa ekota ke nyoso. Les ananas, les tomates, les brebis et les arbres. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y aura pas d'élection en 2023. Je le dis, je l'assume. Il n'y aura pas d'élection tant que Punagana, Kiwanja, Rutshuru et entre les mains des rebelles. Et dans un pays normal. N'amenez pas Félix Tshisekedi dans ses... Bandeko volume bisangana ngena kitsande volume. De toute façon, boyoki quand même idée na ye. Kiwanja, Kibumba, il n'y aura pas des élections. Au combien côté la baswahili lisusu? Hein? Kiwanja, Kibumba. Nambojima ina Kishasa. Tout le monde, non, je suis congolaise. J'ai un cœur meurtri.
Moi, je ne vis pas au Congo. Un kermet. Ozo finga ba mama. Ça veut dire que ça m'a peine à autant na musika. Et puis la téléphone ngai na lié beefsteak nanga na oko intimider mutute na beefsteak eza rien on a poto mtu so alia kayango. Nous pouvons être un comme un seul homme. Nous puissions être un comme un seul homme. Félix Yemoko. Mais en 2023, vous voulez diriger qui? S'il y a guerre, Lelo, vous pensez que vous allez... là où tu peux en avoir, comme je disais à quelqu'un, une boxe. Mais on ne sent pas aussi Félix dans le front. Regarde ce qui se passe par exemple en Russie avec l'Ukraine. Au moins que les pays comme l'Ukraine, Bazaki n'a pas... Bandeko, na kati eka po ili ebiso ba minute te. Alobinin, faut to za to bunda. Okobunda yo moko yo mama oyo. Okobunda yo moko. Et au moins élection oyo, bino bolobaki ke bokosala relève. Ti Yesu aya. Bozela bokosala ngona retour relève na Yesu. Bokosala relève na Yesu. Soki bino bokomo kanisa ke na mboka wana. Bino nde bozana monopole ko décider pour na mboka wana. Bokomona yango. Alex, merci en tout cas na question mbote. Bokomona yango boko vivre. Boko zala ba malere na kati ya mboka. Bomoni kaka moto oyo. Kaka ye moto oyo finga bata est. Mais lelo akomi kolobake. Eloko élection ko sala matesa ki bumba sa ki wanja. Okomi besoin ya bato wana na pona ba élection. Bato ba viola ka bango. Moto a viola ka ba violer ayebi papa na ete na mama na ete ça veut dire ça identité te. Ako violer akoya ko sala na ba élection. Akoya ko sala na ba élection. Johnny Aimpi, l'homme à la taille de Jésus qui toque. Bandeko. Bandeko na biso ba luba bino bozo sakana boka ezaki kongwana ya ba tata na bino na ba mama na bino. Mais boye baki. Peuple to aza bololete. Ba engagement na bino oyo esali ke lelo peuple azo kufa. Oyo bokomi ko finga batuke ba mama na bino baza ko bota bazo bota bino na se ba viol. Na ba engagement au président na bino oti ko signer na Uganda na Kenya. Yo oya ko yebisaka biso ke baza ko violer biso bata est ba mama na biso ba violer biso. Ezamba la liboso te o bozo sakana bata est ezamba la liboso te bino boleki bata est na esprit. Bino baluba bino bata pamba bata chanana boleki bata est na esprit. Il faut répondre parce que j'ai fait partie de bata est. Boleki bata est na esprit ezala même na beauté boleki bato bino. Nzala nano ekimisi province na bino. Bo immigrer partout na Congo, partout. Boza pe nationalité. Place tout boke bo ici ba mbwa ya bato na kolia. Mbwa komi animal aba donc ceux qui n'habitent ceux qui protéger ceux qui ni à cause de vous. Bino boza bato bino baluba bino. Boza batu bino baluba boza batu bo kimi epa na bino nzala boye bisa biso bato est boni ba epa na bino kono kolikolia bato Équateur boni ba epa na bino bato ba Congo boni mais ba kende na bandundu boza plein na bandundu ba kende na Manyema boza plein ba kende na Kisangani boza plein na Équateur na Katanga nde koloba te bino bokoloba bino bino bandeko boli misa il faut na répondre bandeko ya baluba bali bakanisi ke batutu ba yebi koloba te boko sakana batute baza ko violer batu likolo pouvoir mu konzina bina uti ko signer batu bazo kufa bazo boza ko ya ko finga ka batuke bozo bota manase a viol babilongi mabe elongi nini ya malamu boza na tozo na ngana Félix Félix ya kinga na bote ngana Félix nga penza na benda beauté vraiment na benda beauté penza digital alekinga muto akoma munoko mulole mo munene lokola Rambo mona Rambo na film Rambo ne munoko kemne opengu ndevwe président na bino azali tala bato yo boza bato moko pamba boyibi ata kolia te même kolia kaka boza ba dernière na Congo bolia kama be bolia kama be bino bo comparer na bato a est na kolia na nini
lelo bolingi boya ko manipuler bato ya est o bazo kufa déjà likolo ba accord na bino au-delà de ça bokomi ko finga bato nalingi baluba bokota wa po ifonga na lobela bino bato bayokisi biso soni na bazambi soko okelelo na Zambi babenga bato wa baluba kasaye vikasai bakasayen parce que botondi kula bosala ba bêtise ebele na Zambi bato to bakoma bakasaye lelo boya ko finga bato après qu'on savoir qu'on finga bokomi ko senga unité nationale to sangana po to soutenir ça veut dire biso to sangana to soutenir FRDC o ezana ya Félix azana Kagame azana Kabila azana Museveni mais ko sakana na bato bien nini bino bato bokomi obenga ba marche o to sala manifestation ya ko soutenir FRDC ba ko soutenir na ba sardine ba toma ba pilchar ba nini bino bolingo sala manifestation ya to kizonga sima ya FRDC ça a besoin biloko na te la première des choses armée na biso ça a besoin ya kolongola ba infiltrer tout ya occupant bazana kati la deuxième des choses il faut kolongola ba onyon surtout ba sala na o ba ya na nini na armée à Kabila. Il faut qu'on crée armée à Sika. Ce n'est pas seulement armée à Sika, même classe politique à Sika. Même classe politique à Sika. Opposition à Sika. Bah, il dépêche sur la opposition, Kala yoga opposition dans la 36 ans. Bah, pesi bango pouvoir boy. Bila zéro. Bozo kende la kosilisa. Mandat na bino a moyibi. Ceux qui va lingba pesa bino bila. Zéro. Bilan obiso toza ko reconnaître pour le moment automoni ke bo réussir bo kotisi tribalisme lelo bokomi ko sala appel na bato baya ko soutenir bino na ndenge unité nationale mais tango koza ko sala ba nomination to kendeka na ba nomination même ya ba généraux o ba uti ko sala okomona ke 80% ya ba généraux ba luba to kende na magistrature na administration baluba na baluba mais pona ko bunda pouvoir ba to ba ko bondela bino bande ko na biso est banduko yango mosingie ko maneno mutu asiendi ko ile engagement ya kuingia kwa armée amwezi abaisi kumiega mkwe ba chera kano les baluba doivent se battre pour leur pouvoir boza ebele baluba bokota na armée bokende ko bunda na est bisika o leader na bino asignaki accord na ba Rwandais ba M23 azo akomi ko kima responsabilité wana ba peuple na biso lelo bazana nzela peuple ya est azo lala na nzela aza peuple fenea lokola bino bokimi nzala peuple ya est soki akimi lelo akimi nde akimi masasi akimi massacre bino baluba bokimi nzala na mboka na bino ngai pièce contre pièce na mikolo na sina décider na kobandoyela bino pièce contre pièce po tozomona ke effet ya kobanda kotika makambo mosusu sans que tola kisaka bino bozokanisa ke bino boleki bato na mayele bozoka boza ba bolole moko boy ba bolole ya ba bolole vraiment peuple moko zoba peuple moko lâche peuple moko fainéant bokoki ko sisa nzala te siko na katanga kuna boke bakatange nde baza ba tracteur si bango pe balona ka lokola bino te tala œuvre ya leader na bino nzela bilan ya 36 ya opposition botala wana baosala makadam babambi mbala liboso na mona mabele babambi yango basima po ipasuka te bilan ya leader na bino bozela nazwa ko ya na moko bandeko na ngai bato bakosaka na biso te bandeko biso tokotikela bandeko te tokobando répondre bango coup sur coup bomona siko bato oyo mwasi oyo aza kofinga bato baza ba victime po kaka baza ba congolais baza ba victime botala koma peuple na biso aza réfugié na mabele na moko Félix asa kozwa 2 millions et quelques de dollars par mois Kabila 680 000 $, Maman Marthe 400 et quelques mille $, Nini Mboso azwa kasoki 600 et quelques mille $, Nini Mbawati mais tala le pauvre peuple comment baza ko vivre bande konanga na congolais aza réfugié na propre mboka na ye lelo bo banda ko senga ke bakende kotelema ba bondela pouvoir ya Félix boko silana nango boko sisango bande ko botala bande ko na biso ya est wana botala
Bozo mona. Wana eza centre. Balala kana babash. Des années et des années. Au mona. Bozo mona. Peuple ya est. Oyo mwasi wana aza kofinga. Baza ko violer bino, baza ko boma bino. Okanisa ke baza ba candidat na ba violer ke boya ko violer biso. Bozo mona comment peuple wana azola la libanda? Bande ko bozo mona comment peuple azola la libanda? Nicolas ba accord ya Félix tala peuple place azoke les oyo banate place auti ezoyo banate. Tala peuple nenga za libanda. Tala batante. Balala kana ba sachet wana ubo finiki ba. Tala bino moko botala. Nambo baza libanda Congo ten ba congolais. Ba tiki ba adresse na bango. Ba kimi tala ndenge ba komo fanda. Après muluba wana mulie mbwa muto achana na bolole ya mwasi afinga kaba mama na biso na batata na bina bama na ba jeune fille na biso ke baza ko violer bango tala comment peuple aza libanda. Tala comment peuple aza libanda. Nani yango akokondima akima atika adresse na akende kolala ka libanda boy. Au-delà de ça, boza ko finga ba mama oyo ke ba balala ka bino bazo botisa bino na se ba viol bandeko. Pendant ce temps, namoni ndeko moko Kishasa kuna danse na danse bière na yoki déjà que petit omuluba ya héritier azo préparer concert na février na le 25 décembre awa. Bozo mona makambo est ezo vivre. Mais na Kishasa bière, masanga, danse, dépense, Félix chaque semaine aza na fête. Chaque collection à Weston aza nango na lokolo. Peuple zaïrois. Comment tokoki ko continuer na ba bololé a boye mundele azaka na raison. Ya kolobake muluba il fallait pas avoir pouvoir. Bozui pouvoir te bo yibinde pouvoir. Mundele azaka na raison makasi azaka pe na raison. Ya kolobake muluba za muto ya kozwa pouvoir te. Tala ya koyiba ka ndenge bo yibi ndenge bo faire souffrir bato na ba accord na bino bozoba. Bino moko bozo mona peuple na biso comment za libanda. Mais Félix avec salaire à 2 millions par mois. Kabila 680 000 par mois. Bah député bah soit 21 000 par mois, 21 000 $ par mois. Mais tala les pauvres peuples. Bon tala les pauvres peuples comment zola la libanda. Tozo ka ba détournement ba 58 millions. Ba 200 millions, ba 300 millions. Moi si à Félix ba uti kolobaki a bomi na il soki kaima soki il nini boy. A komi dia na 800 millions azoki na 1 milliard. Oya bombi déjà ya ye. Lelo bolingi ko ya ko manipuler peuple a telema a kende ko bunda po bobino boliaka. Mais Félix azana mwana ya mobali azape na bana basi bana ba ya basi armée azape na bana basi bana mibali pe bazali azala exemplaire apesa bana na ba kende na front apesa bana na ba kende na front azala exemplaire Kagame wana bana na bazana miba militaire Félix latisa mwana na oyo ya mobali otomona kaye akoma déjà homme d'affaires. Allez, c'est comme ça, bah affaire, il y a côté ka ba minéré. Là, tu sais tenir militaire, il faut qu'il de défendre richesse naie, à défendre pouvoir naio. Comment bande ko na biso beaucoup ndima marionnette lokola Félix ya Kagame aya ko sakana na bino abanda ko manipuler. Est-ce que guerre ya Rwanda na Congo, ye muto alingi a déclarer angolelo. Muto abanda ngo Mzee Kabila. La guerre sera longue et populaire. Ba bomaye Félix soki ya solo, ma déclaration à l'autre les a vrai. Namoni lelo matisi ba avion de chasse. T'as l'aventure. T'as l'aventure. Oh Félix a matisi ba avion de chasse, lelo etamboli na Goma. Oh Félix. Goma eza na problème na noté. Problème ezali na Kiwanja, Kibumba, na Ruchuru. Na bunangana ken ba avion ane kende kosala tout e bombarder kuna ko ya kosala yango défiler na Goma te bandeko
Ba avion est circulé, ba avion de chasse est circulé. Bino vous en avez avion de chasse depuis quand? Félix. Ba je wana ko faire intimider ba tuna ba avion de chasse. Tout est comme on ango année passée à ceux qui année passée sur des emplois. Tout le monde a qui ango sala qui ango. Mécanicien oya ibi ba marque allemand. Akobongisa ba marque tu ya ba allemand. Eza lokola biso menini de Félix. Tellement toyebi buzo ba na yo toyebi ke nengo fonctionne ka ba intimidation no kaisi Rwanda ko akobanga po o survoler ni Goma. Soki oza mobali oza dia na ba avion oza moto akosala ba défilé te zwa ba avion ane kende ko beta bunangana ekende ko beta nini Kibumba ekende ko beta Kichanga soki ça ezakani pe beti na Rwanda to ça besoin ba défilé te bandeko namoni lelo Félix amadisi ba avion moko mi bala uti ko defa ngo soki wapi eke circuler na Goma bato Goma ba sepeli oh oza besoin ya ko circuler te Félix ozande besoin ya kokende ko bombarder mbala moko na kiwanja na Kibumba kuna na Ruchuru na Bunangana boni makambo lokuta boye Félix okanisi ko ko manipuler ba yo kanisi intimidation ko bangisa Kagame. Kagame est un assassin de grand chemin. Mutu akokai koko isa biarimana nde akobanga mo avion na wana akobanga yango te poste na assassin asi ayoka manduki ya ndenge na ndenge. Félix ba avion ana tolingi lobito yo ke bombarder Kigali tika koya kosalela bato ba théâtre tika koya kosalela bato ba théâtre. Après, vous commis belé, slogan comme soutenez le FRDC baladi boso bu misi slogan wana. Kala mingi te bote ko sala slogan wana. Wenge abeta ki ezaki mbongo ya wenge kenda wapi. Bobi misi 500 000 na caisse ya l'état bo futi wenge, mais bokoti ici soki 50 000 soki 100 000. Tala calcul à mabe 2 fois 2 7. Comment Robi misa 500 000 na compte à l'état au pesi yango pour gagner quelque chose? Mais pour gagner moins donc na éviter ceux qui moins combien il y a mon somme bobi misaki wana calcul ni non na bosali mogibi escroquerie mbongo ebi makana kesi à l'état mayasi muntu en tout cas merci mingi na pesi mbotende wana peuple zaïrois gouvernement oya Félix attendez bango ba okalisa ki ba kofanda wana ndenge na olanda mwasi wana élection ko sale maté tala il y aura pas de glissement. Il n'y aura pas d'élection, il y aura que le départ de Félix. Ouais. Boye baka lisolo ya libata na soso. Soso amoni libata. Et libata amoni soso. Akomi place moko boye. Ale. Bayambi ebe babwa kele baloso banini. Libata pe alobi epe kende kuna babwa kizaye loso. Akomi kuna nzete. Ta. Kao. Chance à liberté à sauter. Ce qui est bien pour ainsi que Kanambe a réussi que ça la glissement, à ça le glissement, ti ba yo compliqué. Bino e ko lekate chita simaiza te. Bo organiser pe ba élection tricherie pe ko la te. Tala ba peuple ya ba bolole o ya ba ndeko ya isoki ba luba. Bino bo finga ka bato ke ba mama na bino baza ko violer boza ko bota bana ba bino yo moi si on yo d'ailleurs oko finga mutu botelongi mabete jamais soki penda balingi ba bimisa basi yo na éviter soki ba o classer penda na minongo basi na éviter yo mona basi ya est yo o mona basi ya est ou bien au kanisa ke est tala o mona basi ya est te o mona basi te ba mibali na bino baluba bake kuna bele bakangami na bakisangani kuna tuna ba mibali na bino bake na kisangani kuna bazonga kate yo mona basi yo ya est oyo zo finga yo tala mababa tumususu oyo bolia kana no mabe Olia mabe. Ozolia lokola moto za na guerre pour toza na en pleine ville.
Yo bino la sens à vivre, ya ko vivre. Bino baluba boyebi ko vivre. Bandeko. Naza contre baluba te, mais je dois répondre na moi siwana. Comme ya tanga ki baso elinga pe na tangi baluba. Bino boza batu ya koloba même na Congo wana soki balingi ba classer peuple. Peuple, quand on dit peuple. Boza peuple te. Lelo ngai na makambo wana changer na kosenga kaka ke il faut na zwa soin ya bandeko ya biso o ya limité surtout. Na koya wana luki ba vétérinaire spécialisé na matière ya ko na éviter ko produit nini faut ko chuba bino po bino il faut ka ba vétérinaire mende ba ko soigner bino. Médecin ko ko bino ta, médecin nya ko ka bino na réflexion aboy. Et ça Félix, il faut que luka spécialiste ya ba vétérinaire pour ba soigner Félix. Médecin moko ko ka été. Même quel que soit professeur à l'université ni de médecine, à quoi soigner Félix c'était na bande konae, il faut ba vétérinaire. Écoute ya, na chubia. Ouais ça na maïla comprendre non na lobiana. Il faut un vétérinaire pour ayana no sa diagnostic. Yande kwa na baluba aye ba ke loko nini maladie ni baza nango pour ba ta ko soigner. Parce que de plus en plus, tout le monde a que maladie, oh, ils ont maladie, bah médecin normal, bah il faut que bah vétérinaire. On doit répondre l'impolitesse par l'impolitesse. Comme bango bazoya na impolitesse, comme manquer ba maman na biso à est, boko bando kutangai na bando répondre bino. Na bando répondre bino. Ou kende kolobake ba mama na bino a est ba bazo violer bango bazo bota boyeta batata na bino yo yebi ba bana mama la bana ya Marthe bana na ya liboso tata na bango nani yo mwasi oyo comme bato ya est bazo violer bango bazo bota ba batata na bango boyebi sabiso tata batata ya nini ya Marthe bana na ya liboso tata na bango nani. Comme bato est babiola bota mana ba viol ba yiba tatate yango ba mabilongi mabe yebisa sikoyo ba ya Félix oya ba ndo sala na prison awa na prison à Saint-Gilles tata na bango nani oya botisa Marthe tata na nani. Ah ouais, pièce contre pièce, impolitesse contre impolitesse. Oye yo mwasi oyo oya muluba avo finga bata est yebisa nano batata ya baya ya Félix oyo Martha ya na bango tata na bango nani. Martha zaki bula pour moi il faut tata na ya loba makaye la kisaka ya donc azaka bula talaka ba bula ya kala donc ba ndo bula ina moins cher na kala tango na ba hotel pesa akite ezaki banzela ya banze manini ba mandalala donc Martha pesa ba bula ina mandalala. Pour ba hotel ezalaka tetangwana. Martha ya na bana wana soki mibale soki ni ba bula ye na mandalala na se manzete ya mandalala. Oya biso ba bimi na bango na bazamba po involontaire, mais Martha azaki bula volontaire. Bula peza ya volontaire ye moko pe azui pe bana mbala liboso na mona chela boti po ba chela ba bota kate. Ato bimi na esanta eza lokola lisango okalinga ato loni ko bota te. Mais comme yazaki bula moko ya elengi akideke na elengi aosala même bakalkite bazemi botangi na biso bana ya Félix bana ya mama Marthe na bino wana bana ya liboso batata na bango banani. Question pour un champion. Il faut toyeba mwana na mwana tata na ye. Bino bozo finga bata est ne bazo violer bango ndenge bazo bota mabilongi mabe po batata ba yeba nete na biso pe totuni question bana ya Marthe ba ya Félix papa na bango nani. Kotia ouais soki bino bolimbo okanisa ke bino boyebi ko manquer bato respect biso to ko manquer mama Marthe. To ko manquer ye pe ala kisabiso yo mwasi wa kendo tuna nano mama ya Félix ke bana na yo ya liboso na tata na bango nani. To bandaka ko bokola ba batar boyete.
ba yaya Félix ba bâtard papa na bango nani na tuni bino bato ya IDPS bino bato bofana ba bâtard ya yaya Félix wana batata na bango banani to bandaka ko bima ke bana Tshisekedi bana Tshisekedi to lingi to yeba ba bâtard mosusu wana ba tata na bango nani. Oui, au toucher ba Congolais partout. Oh ya ba Congo ya na koya ko répondre bino ata IDPS parce que ba dose ya bien ba sana ba dose ya bien ba Satan des abiso ba peuple mokonzi. Na tuni bino ba bâtard o ya mama ya bana ya mama Marthe papa na bango nani nazo répéter ba bâtard wana bazaka soki mibale soki ba tata na bango baza ba nani o ya biso ba violer bango na bazamba c'est normal muto afandi boya sa bilanga ba koteli ba violer ye ba sali nyonso c'est normal mais o ya bino Marthe ala kisa biso bana ba tata wana ba bâtard wana bandeko bolimbisa iPhone ndengwana pona ko répondre na bataliban toko sangana na mutu te boko bunda bino moko na ba Kagame ba allié na bino fiable biso toko sangana na mutu te bobandaki yango boko silisa yango bobandaki yango boko silisa yango o marche ya soutien FRDC ezate pona biso o ba kosala basala ngo mais biso toko soutenir FRDC c'est tout soutenir Félix c'est soutenir Kagame soutenir Félix c'est soutenir Museveni soutenir Félix c'est soutenir ba Rwandais o bazana kati ya mboka na biso soutien au FRDC pourquoi FRDC les pauvres bazo kufa pour rien ba tomoso bazo lia ba mbongo ba soutenir FRDC pour Félix atika la kawana a continuer la koyiba ba mbongo a bombaka soutenir FRDC c'est soutenir Félix. Soutenir Félix, c'est soutenir Kagame. Soutenir Félix, c'est soutenir Museveni. Soutenir Félix, c'est soutenir les occupants. Soutenir Félix, c'est soutenir Kabila. Oh, bino bozo senga ke to sangana. To sala unité. Naningi na kende na iloko moko yambo simple. Bo ute ko senga awa. Tango Félix ya komi na suka. Oh, to sangana de façon basala soki to sauver mboka ni unité nationale bosala union sacrée. Na union sacrée wana bemba ena ba député na ye, Katumbi ena ba député na ye, batutu ba koti M23 yepe koti kuna na kati bosali union na bino ya bandoki. Union sacrée. Batutu bazana kati ko. Mais il fallait bobatela union sacrée wana. Union sacrée yango ndezo sala force ya ba force politique oyo il faut bo combattre nango M23 parce que bozana ba député boko combattre gobatwana à travers pe ba institution boza déjà na mais bo Katumbi ayena batu na eza lokola mwasi moko ayena libala na bana na ye yo tata omoni ke mwasi ayena bana na ye banda sikoko totola bana komi ko bima na bana c'est ça Félix Asadi Katumbi ayena ba député na ba ministre Félix a embauché bango tout 100 000 botika kabi Katumbi muto aye na ye bobenga ki ye aye po a soutenir yo suka nango o corrompre bango tout batiki Katumbi eza lokola mwasi aye na libala na bana na ye yo tata omozo bana lokola bana na banda ko totola bango ta yango Félix lelo siko bokomi luka unité mosusu entre ta bozana unité o ya union sacrée siko unité bo luka na lisusu ya peuple kaka boyanzela ya ko soutenir na ndenge parce que boza besoin soutien na niveau ba institution na ba institution ana ndé ba ko dégager ba budget o ko sake mbongo ebima ebele pona ko futa ba soda bongo te boza besoin na soutien ya parlement pour débloquer mbongo ebele voter budget ya makasi pona ko soutenir ba soda yango wana te siko kuna na kati déjà bino moko batu baye ko soutenir bino bo panzi yango bo komi ko luka soutien mosu bo kozwa wapi po ba congolais bazana kati ya ba institution te na affaire ya bitumba
ezo senga ba institution lokola parlement na sénat ba voter ba budget mosusu ya makasi neti États-Unis tozoyoka ba 500 milliards pona kaka ba sauver nini ba bunda na Ukraine. Est-ce que FRDC a besoin de soutien à ça? Bolimbisa nga bande konanga bolimbisa amoni lumière bolimbisa ngai bolimbisa nga lumière ekiti makasi ay bolimbisa nga en tout cas bande konanga la caprice studio FRDC a besoin de soutien à manifestation te. Bino batu lingo wandosenga ma manifestation. Et manifestation moko ezana tina te. FRDC a besoin de soutien financier. Ils ont besoin de voter budget à makasi pour na bango. Pour basomba minduki ba futa bango bien. Ata olati t-shirt ba komia wa soutien na FRDC. Zéro. Ata obimi o manifester o gangi Chilombo Beton zéro FRDC a besoin de bon boye bisande ba député na bino ba voter budget ce qui a 7 milliards ce qui a 10 milliards pour ekende na armée bozana mindu kité logistique ezate peuple na ba militaire baza équipé te tenue ezate armes ezate munitions ezate mbongo wane kubimaka na l'état. Mais comme bolingi bosala comment on appelle ça? Bossa eloko moko actualité, bokomi kolinga ko organiser ba manifestation et auto soutenir chef de l'état, boko soutenir moto yaza déjà yé moko na batwana. Félix azana Kagame. Félix azana Museveni, est-ce que tango aza ko attaquer Kagame, boyika aza ko attaquer Museveni? Aza ko attaquer Museveni te? Ezaka le Rwanda, aza ko attaquer azolobela Uganda te, et pourtant Uganda na Rwanda ba moto moko. Depuis promettant que M Kenya ekoya. Bon Kenya essayé. Je pense que Kokoma na évité ce que Kokoma journée. Mais tokotala parce que bango mo balobi ba ko ça son tampon. Ça ba yer bitumbate. Siko ba yeko sani. Bojo amayele peuple zaïrois, bojo amayele. Bambule za ko pusana batu musu baza ko nginda bazo tika baza ko préparer à venir à bana na bango bino bo tika ba fanatique nzambe apambola bino batu bolingo finga batu. Je pense que les robots moi mesure na bino ya taille na bino na lingi kaka ke ngai na yo to sala kaka ngape yo na mona ki déjà oza na mbeto chema rouge à lèvres et olali ozo finga batu mais ezo pesa biete. Ngape na ko benda beauté lokola manasemi na ko tia fond d'étain ko ba joyeux na ngai ngape na benda beauté na koma lokola manasemi so oleka ngai po fingi bato ya est mais ngai comme basi ya est ba bomba na ka ba koloba te ngai na défendre bango tu na ningi kaka ngai na mwasi wana ba comparer na no biso na zo dégager quelque chose à bien. Oui, mais ça basi moso tika na ebo yetinde balabiske adana evio na robite nzambe kanisa no mususu o matil kola nzete obandiko zela ev malobi yete moi si wana soki balobike ye ev nde wana nde adam oh si nzambe peza sel ba erreur mususu nzambe la lisanga benda côté mususu oh benda ki à droite eza biete benda no côté à gauche créer na no mususu po yete oui. Mbala liboso boko mona soso aboy ko lia mpese. Ndenge Kofi aboya kozwa Kisinjora. Ngala mwasi wana penza. Uzali sola Kofi na Kisinjora. Po Kofi afana ya Kisinjora. Ata boya sala ete. Po Kofi asakana kate. Kofi azwa kabato tout. Mais Kisinjora azwa ta chance te ba fina ya ta mwa di pekawa. Azwa chance wana te. Eza lokola mwasi oya utu kofinga baswahili. Ngana ye penza ezali solo ya Kofi na Kisinjora. Soki penzete eza mukuse na matina ke obomba likolo kuna. Ah oui. Po watu musu wakanisa kia za kitoko ofandi boye, ofandi papa mama. Omona nano basite. Omona nano basite tango zo finga ke bato bilongi mabe yo moko nano soki totali yo bien.
na esprit ya bien na basi penza ah na classement ozate ozate nzambe apambola bino wana ezalaki kaka bareplike quoi. Yves Mputu, merci en tout cas. Bandeko bakombo soki ebimi awa na kotanga bino mwa badédicace oyo mpe bofinga bokota esalanga mwa bien finginga esalinga mwa jar yo moko otali kaka olobi ke tikala finga no tonto oyo bofinga te pwani ya mokota finga na yo esalaka mwa bien ti finga kota na ofinga esalinga bien depuis na kota na moni moto ofinga nga te esalanga mabe bofinga nga ko nzambe apambola bino bandeko na ngai awa biso tozolobelaka mama mabele moto ye na bozoba tokorépondre moto manke peuple na biso tokorépondre yo awe tokorépondre yo on manke bamama na biso tokorépondre soki bobenga biso bempoli likambo eza te mpona kodefendre bamama na biso comprendre bandeko bozwa ata foto na nga moko bozwa na ya Chilombo ata ndenge akomi na mbongo ya moyibi wana bokompare ubie bozwa foto ya Chilombo na ya ngai bobenga mwasi na ye Nyakero alobi chapona na mibali oyo bozwa foto na ngai ubie bozwa ngai na Chilombo na benda peza bote na beta forme penza kazaka penza boye ponga tai pe efandaka kotana pe efandaka babenga Nyakero oboya Chilombo mbali ali bomo munene boye mulai boye teta munene lokola ngulu banini oboya emetala maneke la usala bilo pasi babe Alex Adiamon tuta merci mingi Alex nzambe pambola bino ezaika pona oyibisa bino ke ba marche ya soutien ya FRDC neti biso tokozala te toko participer pété po eza hypocrisie FRDC wana bolingi bo soutenir eza na ba Rwandais na kati chiko yo o soutenir FRDC otindi pe mbongo basombi ba sardine po Rwandais moko ali aza na kati ya armée wana bande ko boni maboma boyeko boni liboma boy yemo ko Chilombo azo reconnaître que na armée wana eza infiltré yo siko congolais ozwi mbongo na yo o soutien na FRDC o cotiser bazwi mbongo na batindi yango na soki na ba militaire yango bazolia nani ba Rwandais o bazana kati ya armée bakomi kolia bazwa no salaire kitoko leka ba congolais bo memi bango na ba sardine lisusu na biloko lisusu akwapai mosili en tout cas merci en tout cas de onangai ko cotiser lo côté parce que ko cotiser c'est comme ozo pesa ba militaire ba Rwandais o bazana kati ya armée bali ya mbongo na yo soki bango baza besoin soutien ba yebisa parlement ba institution na bango et voter budget o yekende kolisa ba occupant o bazana kati ya armée na ba soda o nyoso na kati ya armée o manifestation tozo manifester pour soutenir FRDC nini FRDC ezali armée o iza na ba occupant ebele na kati kuna ba officier ebele eza ba nini ba Rwandais chiko yozo ko marcher pour soutenir bango maintenant soutenir nani merci mingi nzambe apambola bino na bonyo so bazolanda biso merci mingi na CNN la beauté suprême donc la princesse de Liège na pession beauté sans oublier zone 51 maman na Elika donc moto abomba na likio na maele tout ça c'est que les boulot merci Bokechwa Yambovie Edi greffier international mes condoléances encore de plus na famille à PDG Mayala Arthur Bungisa maman na e. Donc, lobby lundi, on a passé émission et vous arrêtez na Starnet TV parce que tous en matanga, il y a maman PDG Maala Otikotika Biso. Merci mingi na bandeko ba Olanda Biso, sans oublier FM les sages. Merci en tout cas. Apesi bino yon son bote bandeko bazolanda biso unga amisi petit frère propre. Apesi on bote, apesi mbote na Vien Vincent Kambale. Beau frère propre, sans oublier tous les combattants fantômes. Zambe apambola bino. Ocheli baya, tocheli bende. Question ezamoko, question pour les champions. Ba fils bâtard.
oya mama Marthe tata na bango nani ba yaya Félix ba fils bâtard tata na bango nani mama Marthe ayebisa biso tata ya bana wana okosala kaka kindumba boye omemela bato babana bayeba yango non il faut quand même toyeba ke kindumba na yasala ki tata na bango nani question du jour ezali ba fils bâtard o ba yaya Félix bana mama Marthe tata na bango nani après jour J-24 jour J-24 ba prometaki ngana wa yamboke na mois de novembre ba okanga biso soki bakangi biso te nyamango alobaki akotia loboko ne bakata jour J-24 et moins 24 soki bakangi biso te nyama wana ifo boyebisa atia loboko bakata nyama oyo ya Angola wana il faut atia loboko bakata yango il faut qu'on ait un homme de parole dans la vie ce que le bien il faut respecter comme yo lobi ba okanga biso ici fin de novembre toza déjà na jour J-24 le 26 till les 30 ce que loko ezate il faut oser un homme de parole tia loboko na luka mutu moko bisa katanga place oyo pour le baki j'ai mis ma main à couper tozo pusana Nzambe apambola.